Bisogno stato s'abonner nationalement Madia Star TV etala mamunate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalaketa Madia Star TV Le grand collaborateur Christophe Songo Nakatia Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto s'abonner nationalement Madia Star TV etale mamudate bato bandima Madia Star TV Zambada Media Olingaka bakaba news bapik na batéâtre s'abonner. Bonjour, bonsoir na ere ekuteli biso topesi bino mbote na kombo na Yesu tika ete nsamba lola asala biso so bolamu na mokolo lelo tolobaka bandeko na ngai oyo azali moto asiki na kati ya Madia Star TV kobosana te osabone olaike oyeme ekosala biso bien makasi babi na kati ya Madia Star TV bandeko na ngai tosalaka nyonso sauf bakiteli bamesa nde yango tosalaka intéressé nango te voilà o pe bandeko na nga alingi azwa assurance maladie kobosana te obenga Madia Star TV pourquoi pas bandeko na nga napesa bino numéro de reso Yannick assurance o pe alingi libanga bandeko na nga numéro téléphone eza WhatsApp contacter toujours Madia Star TV so oza na eloko no pourquoi pas na boko libanga voilà babitelaka mwasa nzela mino puis mwasa za na problème accent boko libanga vedike eza deka o pe alingi publicité ya eloko mona salela ye toza na disponible bandeko na nga tokosalela o publicité wana biso mo toleka live bomona biso ya kobomba matito koleka na voilà ekenda ya bongo nazangi sita kopesa mbote na Christopher Songa basongo mobali moko ya bio na kati ya London sans oublier Franck les boss na peso mbote mingi so na tête na gauche na droite babi Emanidola mobala taille S na peso mbote mingi merci beaucoup bandeko na nga merci beaucoup bandeko na nga toyesuko sur la comme habitude ne tolobaka kaka soki eloza na komite na biso bakwangula pourquoi pas bandeko na ngai toya topelisa bakamera toyebisa bino mpe eloko nini ezoleka bie tosala baanalyse ndenge kaka tomesanaka kosala bandeko na nga please bobanda deja koyeme video bopartage ekosala biso bien makasi mingi bandeko na nga toyo lisusu awa ya kosolola makambo ya mama Charlotte makambo ya mama ya Karine Likonzi bandeko na ngai bino mo bozomona na réseaux sociaux ndenge moto ezokita likolo ya mama Charlotte bandeko na ngai en plus tomonaki mokolo elekaki bandeko na biso ya basi mibali bakweni wana bandeko na biso ya mibali na basi na bakweni fwaka bandeko na ngai tomonaki ndenge babanaki kofinga mama Charlotte bandeko na ngai eza eloko ya kobomba te tomonaki bango ndenge nini babanaki kofinga mama Charlotte bandeko na ngai ebana kosala pasi na mawa ya komona ke etake biso baafricain okomona mwana avandi liboso ya kamera na ye azofinga mama ana nayebi te so bomelaka diamba za na se ya mai bizalaka ya diambo basalaka na mokili wana mipoze kaka question mais kamusaka ngai ya komona ke ya kofinga mama mokolo opelisi ye live ozofinga mama mokolo ozoka songo te faso oyo bozofinga boyebi te ke wana azali mama na yo bandeko na ngai toza baafricain ezalaki mama oyo aboti yo te soki aza deja mama bandeko na ngai aza kaka mama na yo soki olobika ye wi nakomaki mama Charlotte pamba te aza na ye moto abotanga te sikoyo so toteli bamama oyo babota nanu te oyo badopta bana na baza bana na bango te wana toloba mpe ke nini ke bana na bafingaka bango no bandeko na ngai eza bongo te bandeko na ngai ifo totosaka baboti tosi kosola bandeko na ngai ndenge nalobaki nasi bandeko bolandaka ngai na bavideo na ngai nalobaka tolobaka lisolo oyo ya mama Charlotte
biso tolobaka tolobi moto nyonso tu azofinga mama Charlotte. Bozofinga mama Charlotte Ndumba, bozofinga mama Charlotte Ndoki, bopesi mama na bakombo nyonso tu bokoki kopesa ye. Mama na lekaka jamais un jour aloba na vidéo ki bino bano bozoloba pona kombo na ngai merci. Beti jamais to komona mama ngo aye na télévision baki bana oyo boza ba impoli, boza banga ba mama te, bona bo mama ba to bande konanga alekaka te na réseaux sociaux. Mama Charlotte bande konanga alekaka te na réseaux sociaux. Et tant que maman tant musu pe pesa afane bande konanga abalaki kokamwa. Abala kokamwa. Musu zana ozaka vite fait ya kocha commentaire na yo. Ya ko bake bon Karine pa ba ofika ba mama batu. Oui. To boete Karine ba ofika ba mama batu. Mais Karine pe na mama bande konanga asenga ki ba mama batu ba pardon. Karine pe asenga ki ba mama batu afinga ka ba sori bande comme ça to landa ka be ba limbisa e. Yo zana o chaka manzaka na yo ya commentaire ka mabe afinga ka mwasa wera. Oui. Afinga ka mwasa wera mama mapata. Mais Karine Moko na senga pe pardon. Bande konanga. Ngai na lobaka na vidéo mo na salaka na baka mutu nyonso zo finga mama Charlotte. Lobaka mama na za mosali ya nzambe te. Na yeto bande konanga so na lobelo ko place wana na lobaka na vidéo na nga na ba live na nga. Na lobaka bo mutu nyonso zo finga mama Charlotte. Lobaka mama na sambela ka nzamba bikeko. Loba ke mama wana aza mosali ya nzambe te. Mais ceux qui mama naza mosali ya nzambe bande kunanga na loba ka on ba vidéo nanga bo bana koleka moko kosenga mama Charlotte pardon. Gloire à Jésus bande kunangai na komi komona bandeko ba komi kosenga mama Charlotte ba sore. Engelo ba bande kunanga engelo ba teke non po aza mama akoki pa botinga non mama Charlotte alaksi bino ke azalaki aza mosala ya nzambe ya solo. Bande konanga moniteur boleka na ba vidéo na bino boza na ba groupe mo bazo prier bino finga ye lobele bo oui bato to na biso ba live ozo mona lokumu kene match bande kona biso mingi ba youtuber boseli succès kana impolitesse. Ceux qui m'ont donné ma vidéo na bino maboyo ya koloba normalement bozo finga te bande konangai mais boye bana te kene match ko bande konangai yo yebana likolo ya kofinga ba mama ya bato yo yebana likolo ya kofinga bana ba inosa bato yango yo yebana sauf one life no como finga ba mama bato ndé mto bima na sama kola mama na yo te onde mto kita likolo na se boom. On se fait ba momo kutu mon ezalaka te. Lelo to songi wa bande kolanga. Lelo to suki wapi. Oui, bo se no ba vidéo, bo so ba ke na bo nga ba problème. Oboye ba problème te. Faut me confesser bien que maman Charlotte za mosala ya nzambe ya solo. Bana na finga mama wana. Am na ngai, esprit na ngai zala suna kimia te. Bo so caché po na nini. Oui, bo sengi pardon. Et là on est poussé bino bo senga pardon. Parce que maman Charlotte a mosali ya nzambe ya solo. Ya biteni te bande konangai. Yol bande konanga ba finga ka mosali ya nzambe te. Mosali ya nzambe zo finge bande konanga vandi na zolo bate. Yeba ke na butu mabolongo na ya zo lela. Ma finga na bande konanga eza maman Charlotte a sele ba life te e komele na mato ya yoka. Ma finga na bo finga maman Charlotte. Eza la ke bande konanga répondaka bino te. Place avant la bande konanga eko ekomela kaye mama bazo fingo problème nini to mama na vanda ki na butu bande konanga bala ko lela nzambe kutana na bana oyo bano tita ba ko confesser bana o tita ba ko confesser bande konanga yi faut le baké to ko reconnaître que maman Charlotte aza mosali ya nzambe ya solo yango moni to ye ko senga mama pardon, et que maman, et que mon sali ensemble. Et ça, on te que, ndenge bozolo bawana, ndenge zawana, na bona ngai, kofinga ba mama batu, ce kofinga, na bona kofinga Karine yemoko, non, bon le barat, bon peut ça témoignage à ma lamba, ndeko, na pas la maman Charlotte. Bon peut ça témoignage à ma lamba, et pas maman Charlotte.
Oui, bosengi ba pardon, mais bozo confesser bien te bande kolanga, j'espère na le loko plein soyo. Bozo confesser bien te. Bozo confesser bien te. Ndeko biso magali oui. Osengi maman Charlotte pardon bi que maman na salo eloko moko te. Est-ce que yo na ba vidéo ndeko nanga moi si je t'aime beaucoup plus ozali. Est-ce que finga ka maman Charlotte yemoko na ebité. Tant vous appelez maman moko finga pour d'interrogation. Ce qui pas de biso moura. Bande konanga, est-ce que mbali boso ya finga maman Charlotte? Je pense pas. Pas matin na yo karakara ke bo finga ka ba para bato. Mingana na kuta la vidéo te pe bo finga ka pas matin na ba vidéo wana te. Est-ce que oyo ko senga pardon pour na bongo que non? Que ne moura le bi que non, eza ke bande ko bakangi aza chinois oui anzimi na soko za chinois anzimi akoma chinois yango osenga maman Charlotte pardon. Ya bo bongisa témoignage ko. Bo bongisa témoignage. Pour vous la libérer totalement, vous allez libérer. Vous allez pardon, mais quelque part, vous allez témoigner à maman Charlotte. Il faut que oui, maman wana zali mon sali ensemble à solo. Bana na finga maman, na finga na ba maman nyonso tout. Et tant que ma maman et ça nga boité. Mais on a ko finga maman, na ko finga pe tant que mon sali ensemble bande ko na la kate. Na comme ko mona ba butu be tole comme oyela ngai. Faut le babongo bande ko to saka na basali ya nzambe te. Bon misa mo wana bande ko nanga boza sous libéré totalement. Oza maman passer sans bible na zolo ba kola loko. Bon misa kombo wana, bon ba ke bande ko nanga ba saka na bosali ya nzambe te, to saka na basali ya nzambe te. Papa te peut ozo fika basali ya nzambe. Place mo sali ya nzambe azole la bande ko nanga yo kozala te. Yo kozala te. Akolelo na butu na 0h. Akolelo na butu na 3h45. Azole la bana oyo basalinga bo muta asalinga bande ko très dangereux. Mais félicitations na ndeko nanga Magali la mama. Coach, félicitations. Na courage au boti bande ko nanga otali fula batute oyo komi kidisa. Eta ke mwana nyo soto soka bungi nzela ayaka kozonga toujours na makola baboti na ye. Oh, c'est de beteli ma boko na kata mabi ya Star TV. Ce qui peut te tenir kuna na gauche na droite bande konangai. De la biso moura, félicitations yaya mobali, to peso félicitations. Na courage au boti, oteli fula batute ke bato balobaki e moura kuta sengi pardon. Abangi rando, akomi chinois. Moura pe kuna bike oui anzimi ne ce ka ko de la chinois anzimi. Mais ko senga maman Charlotte ba sore. Pas maté maman na finga été. Mais bon le baka témoignage à bien. Faut bon le baka bien, faut vous aller à clair. Ba maman belé pour bo finga ba réseaux sociaux, ba maman la ba finga binote. Et c'est là que ba rendre contre biso moko bana. Yo mo to contre ba parents. Yo to contre ami ba parents. Nzamba lola asala bino bolamu. Pas maté, moboti ni souvent ndekonanga azali moboti. Eza la boti ote. Bon c'est la fois que to na continuer bande konanga boyo kama Magali la mama ndenga senga ki maman Charlotte pardon. To lana. Na mabena malam na nyonso. Na longa ki tous les vidéos maman. On a zéro sala kuna yo. Zama pa mona. Oye tikale pa batu ba tikale nango eza problème na bango. Ngai Magali no mama atuka na bizaki na ba sentiment na loyenge soi-disant na groupe moko ba répondre ka muto a répondre yo na ça me placer ya ko finga mwana na yo ya ko saela mwana no ba vidéo mais yo te otikala mukolo moko te koloba likambo soki bana ba vidéo batela biso ngana ko kota jamais na fulu na kota lu felo ona fulu. Maman n'a pas dit qu'un bongote, maman n'a pas dit qu'un bongote. Maman Charlotte, Magali le maman, la journée à l'élo, nous allons permettre que nous ayons un kit pour nous avoir eu bisayo, bolimbis. Amen. Na milieu devant peuple congolais, où bazali banana yo,
na miso ya bato na Kisasa na poto na mokili mobima kaka kiti oyo eyaki komilie yo mpe kiti wana ekosenga yo olimbisi naza na besoin fona komona baage oyo bino bwana yango amen fona mona bana na ngai fona mona bakoko likolo ya bakoko na ngai malédiction ezaka mpona mama Karo te aya kolobelanga mabe to batata mwasi na nga non mama na nga na tata na nga bakoyedike nga bien mpe babebisi nga te me mama moko mpe ya libanda abebisi nga koloka ezali kaka so moto ayoki mpasi na motema na likambo osali ye nga mpe na mambo ya nga na mpe na bakalite na nga malamu na mpe na badefo na nga mama Charlotte mama oyo abota Karine naye kosenga baexcuse devant bato limbisanga mama sekelo na koloba yango wana oyo nazalaki nango ekokoba na mokolo ya lelo le 9 novembre 2022 tozokota ne ya sika seke na bandeko na ngai bino moko boyoki Magali la mama ndenge awuti oloba bandeko na nga Nzambe azwa lokumu bandeko na nga oyoki kaka ndenge ndeko na biso Magali la mama awuti olobaki alobi abizaki tro na loyenge po te bandeko na ngai loyenge na kati ya fule bandeko na ngai ebebisaka vi ya moto omoni bato ebele na mokilo bandeko na ngai oyo bazali modi baza kaka modi epa babota bango te baza kaka teke babeli maladi moko bo bafamile babwakela bango no ezali baarte oyo mingi tosalaka yo ovanda ofingi mama mo mama na komo olela na komo bandeko na ngai bake vi na yo ekobonga te ezala bible elobi ete baparent na biso bazali Nzambe ya se baparent Nzambe adeterminaki te alobi teke mama na yo abotoka libumu moko non baparent na yo parent na kozala mama abota oyo abota oyo taza kaka parent no bandeko na toza baafricain yo komona ke ne Magali la mama utolobana ke omona ke mama moko mama na yo aloki yo te mama na yo apopolo liputa te me mama moko boye ya libanda apopolo liputa bandeko na nga ekozwa yo vulu mpe ekozwa yo pardon bandeko na nga eservi biso nyonso to totike na réseaux sociaux bozwa raison te ke non bato basengi bapardon bakomi bachinois non eza bongo te bandeko na nga tozwa kaka raison te ndenge eza wana Karine mpe ndenge aza wana afingaka mpe bamama bato pourquoi ye mama na ye afingi ye bato akomi osenga pardon bayo kosenga pardon mpo mate mama Charlotte na orepete ngo aza mosali ya Nzambe solo mama Charlotte aza mosali ya Nzambe solo bandeko na nga totika baloyenge wana totika baloyenge na bandeko na ngai na moto nyonso tu oyo atikali oyo nano otika ofinga mama ofinga mama Charlotte no osengi pardon te ta yango oyo makambo mosusu bandeko na ngai oyo Nzambe aninga asala kati no bandeko na nga soki ose libere te mpo na komba mama oyo Charlotte teke mosala Nzambe osalaki bandeko na nga tokuta 2023 ntango ofingaki mama no ofingaki ya publi lekali ko ya publi pelisano ka kamera sengaka pardon bandeko so baosenga okopedre eloko moko te bandeko na nga ye bandeko na nga tofingaka baparent baboti biso te eza parent mosusu avazin kofinga parent moninga te botika barando na bandeko na nga ezosunga mingi te yango tosengi merci mingi na bandeko na biso oyo bo reconnaître mabe na bino pamba te Bible elobi ete celui qui est coupable du péché Nzambe aza fidèle mpe juste akolimbisa bandeko na biso Magali na bandeko na biso Mura ba reconnaître mabe na bango na nde bafingaki mama Charlotte bandeko na nga baye kosenga bolimbisi ndenge bosengi bolimbisi
bandeko na nga ekomeli mpe mama Charlotte ekomeli mpe mama Charlotte bandeko na nga mama Charlotte ayoki yango kande bofingaki ye message ekomaki bandeko na nga ndenge mpe pardon na bino ekokoma epa mama Charlotte bandeko na nga bino mpe bato bozala mpona kodécourage baninga mosusu ke ndenge eza wana bokosenga mama Charlotte na pardon mpona nini mama na bofingaki boemiliaki mama wana ndoki bisu bandumba mama na liasi bien mwana chaka yezali mafinga moko ya soni ezalaki baloba soni mafinga te na tali bandeko na biso baofinga mama wana mpasi nazalaki na bino Jesus baoyo bazali kofinga bazwi bateko azali mosali ya nzambe balengo na mama ya Karine etaki aza mosali ya nzambe ese bayebaki mais c'est le moment bandeko na ngai nzambe aye koconfirme ke mama Charlotte aza mosali ya nzambe ya solo yango bino bandeko botikali oyo bokomi kofinga bandeko na biso nalandi video mo bandeko na nga François bafingi mura omura asengi pardon mpona nini abangi akomi boye bino kaka soki moto abona ye rando akomi zozo non ko soki moto alingi rando akoma nani bopesa koma nani non moni conscience ya moto bandeko na nga bakosa yango te mura na magali wi basala no makambu bato na nsima na bango finga mama wana sala mama na boye mais conscience na bango bandeko na nga esali yango mo baleki liboso ya batelevizio bandeko na ya kosenga bapardon baza bato mo bandeko na nga tokourage bango topuye bango api totemena eloko oyo oza na rando na moninga na yo ya génération na yo tofingaka baparent te ni bana bana tobeta se te pamba te bandeko na nga yo oza ozofinga bamama bato mama na yo mpo bayebi mama na yo te mpo bayebi mama na yo te pamba te rando eza na bandeko na nga tofingaka kaka bato ndenge aza wana mama no aza boye mama no aza ndoki mama no aza boye bandeko na nga okomona ke bato ebele bakokoma na discipline na balife na bango totosa baboti oyo babimisi so na mokili ezala mama aboti yo te bandeko na nga totosaka bango nde esala nga mpasi bandeko na nga okomona rando bozofinga bana surtout bana aza badisability oyo tobenga na Angleterre abana baza badisable omona mama moko pelisi video na ozofinga bana wana bana no baza bakizengi bana no basala oyo nalelaka bandeko na nga yo so osisi obota bandeko no na baboti te na basisi obota te yo osisi obota bana no bakokola bakobota oyebi bakoko na onde bakoza te bandeko na nga elelisaka ngai omona ke mutu oyo famille oyo baza na problème na mwana mais yo mama yo jeune garçon ozofinga mwana moninga na bandeko na nga eza pasi totika baranda bongo tokosaka bato te ke oui vi na nga eza na réseau sociaux vi mosusu alibaya vi mosusu non vi kaka oyo omenaka na réseau sociaux yango nde mpo omemaka vie normale moto akoso tozala bade vi non toboyi te attitude na omena na réseau sociaux bandeko na nga ekozala ndenge mosusu mpo matene oza devant public mais ekozala attitude eza ndenge ni devant public naki mutu mpe bandeko na ngai ekozala mpe ndenge nini mingi bokosanaka nazala nga boye te wana ezali na oka ya réseau sociaux mama eza réseau sociaux te ndenge ozali mo nde tozalaka tolobaka ke ndenge eza wana mwana oyo éducation na ye ebebi baparent na ye babebisa éducation na ye baparent na ye baedika ye te yaya non
Bapara basala bandeko nanga para moko te ko dike mo ane na mabe. Bapara surtout badikaka bana bango malango biso ka bana ne ka toki na kopiaka. Et le blanc magali la mama. Maman na dika ete ko finga bapara. Mais tellement que na kata fula batu moko bo bandeko nanga ba finga ka bapara batu bandeko nanga yepe a koti na kata fulu wana. Mais gloire à Jésus bimi na kata fulu wana. Mais tant que bimi de kolanga magali kozongi nango lisusu te ma chérie. Je t'en supplie maman. Loko le bimi na fulu wana ma chérie magali na se koyoka vidéo oyo na kata mabi ya Star TV. Ma chérie kozongi la lisusu te. Kozongi la lisusu te ko finga ba parents batu. Kozongi la lisusu te ko finga bana batu na te so finga rapé bana na ebité. Tozongi la ngo lisusu te. Ndenge monde ko nanga mura place ozali nzamba lola kutala na yo. Na archo sali oyo ndeko ko senga mama oyo. Donc na oloba ku mama oyo te mo sali ya nzambe pardon. Nzamba kutala na yo. Api décision ozwi ma chérie. Ezala décision pour na libela. Ezala te ke décision ozwi na sima mama moko boye mutoto ngako chauffer yo na moya Kinshasa oleki so bono finga mama Kingani moko boye même pas mama Charlotte. Ta muso luko finga mama mususu. Bande ko ngai décision ozwi ndeko nanga mura. Etika la kaka bongo. Ko finga babocha batu te ni bana. Soko zano osala ba life na yo. Bande konanga okomona ke batu pe bano kolanda yo. To ninga te bande konanga ya koyeba ya finga. Bande konanga c'est très important. Et c'est très important bande konanga. Décision bozu bande konanga ezala ka décision wana. Ezala décision na bande konanga. Merci beaucoup na bande ko bozulandinga babi pe ko mama na peso mbote mingi. Merci beaucoup na bande ko nyonso tout oyo bolandaka vidéo bande konanga. Opo ningi to sala vidéo moko en conférence bande konanga. Toza wana bande konanga ya kosala ba live. Yango na ye pa na yo ya kolobake. Bande konanga to tika ba bizeleli oyo. To tika ba bizelelo bande konanga décision bande konanga biso bazu bande konanga. Décision bande konanga elanda biso nyonso tout. So abi biso nyonso tout elanda biso bande konanga. Tozongi la ngo lisusu te. Tozongi la ngo lisusu te bande konanga. Yo na ko bande konanga. Mura kanga matoi na yo, magali la makanga matoi na yo bande ko musupi o bazo pe décision. Bande konanga bokanga pe matoi na bino. Décision bozu bande konanga bo mona mama muninga zo kola mama na yo. Et ça très important bande konanga. Yo muto tikali ozawana ofinga akaba mama batu ochola akaba mama batu bande konanga to tika babitidu eza mingi malamu mingi te okozala benite po mate bibelo biete to tosa baboti na biso babote so bazali banzambe ya se o to bosa na bande konanga to tosa bango. Merci beaucoup bande konanga to yaki na biso kaka ya koloba makambu oyo oto moni na réseaux sociaux format et sali biso bien makasi mingi. En plus bandeko oyo bino bozela aka ko senga batu ba pardon na mois de décembre toto kota mbula sika. Wana pesa pe caractère mabe. Wana pesa caractère mabe c'est le moment ya ngona to comme na décembre to bi kota na problème ya mutu. Kuta na mutu ala senga ba sore. Loba ke mutu ana boya, so mutu ana boya wana nde mususu. Mais so mutu ana boya te bande konanga yo se osengi songi na yo ya o se libérer des gens. O se libérer des gens.
merci beaucoup ba famille to zela na minga koloba te to yeka koloba kaka eloko yo ya koloba ke merci beaucoup na ba famille oyo ba reconnaître mabe na bango oyo conscience na bango esali oyo nzambe ya mama Charlotte akutani na bango na butu bien na moyi ya toyoka ba témoignage moni Magalite aboti courage aye asengi pardon omoni ndeko na biso mura aleki azongi asengi pe merci bandeko nanga pardon asengi pardon et pas bato so bazolanda bandeko nanga ba misusu bazoya nene silite basaka na basali ya nzambe te basaka na basali ya nzambe te bato ne basisi te boya kosenga mama Charlotte pardon musuma okonfesse ke non suna la liboye nze mama Charlotte azolobela nga bokanga date ya lelo toza bato atuko bakoya kokonfesse bandeko na nga bozwa parti oyo bobomba botia bacapture okoyoka mutu aya koloba ke naye kokonfirme ke mama Charlotte aza mosali ya nzambe ya so basala basali ya nzambe te tozozela bato anga bakobima afa tokoma janvier bandeko na nga bosala nga capture na message oyo bakobima. Merci beaucoup famille na Obolandinga. Ceux qui n'ont pas mabe bandeko nanga bolimbisa. Ceux qui n'ont pas bandeko nanga pourquoi pour s'abonner, o liker et ko sala biso bien makasi mingi. Balobi oya ninga commander peri bandeko nanga numéro de téléphone ezana na ko tindela yo luke na WhatsApp na ko zanga te ko tindela yo ba photo ba peri place to sali bandeko nanga o uzali ya ko sepela to sala pe ba maquillage musensu bandeko nanga to salaka. Yo posana ozana besoin publicité ya business moko oya elamba yelo komo bandeko nanga contactez toujours biso bandeko nanga pourquoi pas te oselo publicité bien promotion na yo bandeko nanga yango na ena ngunga oyo ya koloba nzamba lola sala biso bolamu soki to yesu mbala sima ndeko nanga to ya lisusu ya koloba makambo zo lekana kata comité na biso pourquoi pas te partager comme habitude nenge to mesena ka ko partager yango to komi na biso na suka bo aimer vidéo bandeko nanga bocha j'aime babi la star da mtabolingo et ko sala nga bien babi merci beaucoup na Mimika Songo merci beaucoup na Titi na de London City na peso mbote mi babi la patronne merci beaucoup to moneni balasima papa abonnez-vous massivement Mabi à Star TV ya biso esika yango ye bo mona ba Star tu boningaka nga monona za bafana ngai babonga ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabia Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balobi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya kusabone ta kurate pona nina kurate okurate po okutala ba théâtre te okutala ba gagi te okutala ba émission te yango tulubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV songo bo shano kansika biya ngana ringia bani ya kami kopesa nga pasadi wa